ozomona ke mama chaque aza nouvelle génération te oza mbali nanga lobe mbali nanga omona nga ba mona nga na poto ba semeki nanga ba non mama chaque aza jouer asali na moya mosala na ye donc asali mosala na ye le reste après donc aza mutu na mesana ki na ye on s'habillait maman chaque fois changer bilamba wana nga na za awa ah bon ta me dire oui ça j'ai dit ça la télévision j'ai ma ko changer wana bongo wana bino mibale kasi bato bazoka na ndenge bazwila kango mais nga na ye na artiste la sœur nanga depuis 24 ans na nyoso bo changer ensemble non pas ko changer na ne moko te okoyaki na ezande ve masasi bayaka serimo na baveki mbanzeke batuma babilo mwa ndenge wana mama shako bazalaki deja na mama bipendo no kokodi nzombo pe na Irlande c'est vrai bazalaka zania Bianzo parce que zalaka moto bien za moto na Irlande on les bien grand-mère na no zalanga no balanga social kamo ta mutu no ko dia to parce que la do comprendre adali normal mutu ne normal ada ko finga pona ana poto ana na Irlande ana poto ko Bianzo mbonga kanisa za komo batu ba fabrika eza moto c'est un comédien adali ko jouer kokodi nzombo sans souci kimbanteke ntengo diagenda Chakala, Mama Tita, Mama Bipendo, groupe Nzoi. Mais comment va comment finir batu? Kozala kokodian zombo tout ça. Azalaka na ndenge ni kokodian zombo. Et puis sur les photos, il y a les belles photos bomba bien. Photo non, uzo kengi di la mudo. Et puis la sapirio. Tala photo, usitani mupende. Uzo bomba uzo kengi di la ngo. Oketala ngo na wese. osokola même photo ngo. Uzomona. Kausi lelo mupende pona mona mupende ke internet atiri so bulumbu ya kwelele na bana ya 11 ans déjà c'est un choc et un choc ya moto bomesana bien habilité moto bozala ki na ye bien oyoka na problème te ozwana pe problème te bazo benga na téléphone pour dire que Akoufi. Ça. Non, courage. Courage, papa, courage. Ah. Oui, bien. Bako sayo moto wana abeli. Okoki koyeba ki abela ki na ye, oui, maladie meme na liwa. Mais moto za bien, bozo solo la ne bien. Moto wana oyo ki ata soupçon ya mokete ba ça ah non courage pas ma ça fait mal mais ngaki na poser question moko pa masasi lelo eloko ezolelisa bana poto kotala pe bandeko déclaration basalaki na hôpital parce que tu as vu que maman pesa bino ba carte que ba comédien soki boza na problème à santé boke ndozo ba so médicaux kuna so lisolo négligence oyo peut-être parce que yo moko tsholo ba maman abela kité linu kaka lisolo négligence o basali maman na hôpital parce que pesa bino so courage ya bokindo za so ba traitement en place ba pesa ba tsheli bino Ken yeba que eloko maman Denise a sala d'abord et salamana nouté ozo moto waza kutu na famille na yote kaka comédien moko ya pamba les gars na TV ozo pese carte au PCA carte wana olbaneke à chaque moment akene na ibazwa azwa traitement na hôpital wala HJ yona tozako monango kaka tango tokoleka na bis idée kutu te un jour na okota wana fiche ya HJ bana na $50 déjà mukoni ninga masasi na kokota na HJ wana na tikala ko lota ngo pete namuna ka minda na ngona likolo HJ na iba muko na okufa jamais na okota na kati alors maman Denise a dubiso a ba carte prise en charge ya santé wana tout le merci place azali photo PC merci photo P merci na baluba ba sakombi to PC ba sakombi bela ta 5 sakombi ya merci na oyo asala na l'air ya sasali pa na ye ezalaki arrangement ya
fondation Mama Denise Tshisekedi na hôpital HJ l'air basali dio wana bayoka nde basignaki contrat wana. Au début c'était bien, tout na biso pe baserva biso pe normal. Mais étranger un indien ya qui pour na l'art. Aye ko sala l'art na ye. Mais mbongo aye ko sala wana parce que tango moni les questions zo pesa ya ko kauka. Ngai na carte conventionnée. Bakuwela kuzo ya kukauka parce que so bazwi yango te ye akokima mbala mwa okena hôpital mso akokena mama ye muto na kitambo fo bakanga ye yango basali ki bakanga so muto ina liquidité bazo wela bakanga na basali liquidité bakangi conventionnel comme moins négligé moke. Mais on ne peut pas dire que tolongwa tokendete tolongwa toboya tokata contrat est-ce que ngamna signé na bango? Non, c'est question d'arrangement. Sa rapport. C'est pas tout le monde. Le père Timen déjà ils en a kati. Oui, père Timen et Yaki. Mais Bamsou Bazouaki peut traitement babonga. Si. Au hein. Bamsou Bazouaki traitement. Il n'a pas eu ce que. Et dans la moto, on dit ça pour longtemps comme ça il a dépense il y a $6,000 déjà. Oyo dépense ba traité wana $6,000 intervention $6,000 et coca. Monsieur on a $4,000 et coca. Ba monsieur bazana moyen to tangi ate ba ya wana pe ba $5,000 et kweya pe na compte ya fondation ba futa ba bika ba bima. Liwaye la Bible dit il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour jeter des cailloux, il y a un temps. Donc maman chako liwa ezuiye. Ce qui totali tolandaka parce que ce moto akufi makambo ya kaka na sima. Mais cette fois-ci ni akufi. Mais toi arrêter fi na biso nyon sauter. Il s'arrêter. Siko biso totala. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rapport au PC lomba yokit. Négligence ezali. Nani président Masumu azali ayoki négligence yali. Ba osala rapport na fondation. Fondation ko pesa na maman. Maman ndinga répondre. Ba docteur ba maître avocat ba chargé de ba osola parce qu'on a docteur responsable ya HJ batala mais tokata contrôle to sala nini ba ko dédommager pe famille te na ndenge ya négligence ya nesali ke mama kende ki hôpital ba dédommager ta famille ko dédommager ezaka loko tolo ba onka boye mais ko ezaka procédure même procédure la procédure il faut procéder d'abord et est-ce que d'abord parce que kanga docteur na lisasa pona dikamandengo wana to ibina sala pe makambo kulungula zeminde balungula mais oh ba bomi mutu nerere na tonga en tout cas na yo kango nanu te pe mbala liboso na yoka mutakufi po balongola ke 3000 mbala moko peut-être ka ya 3000 basala ki na mbala moko erreur wana pe soki bolandeli hôpital pe ko dédommager pe makambo tele. En tout cas je ne dis que la vérité na yebi que le ketu tia kabiloko ya vérité ndenge bato balandelaka ena na monte le ketu akomi ke masasi afingi président lombetala mutimulai atia titre wana po bato ba vie kota non le ketu atiaka ce qui est propre ce qui est normal bato balandaka on a qui normalité on a pe bakuti malonga voilà donc awa to ba vérité rien que la vérité nandenge na yebeli c'est la très pardon ngana chaka titre malunga legecho yo prezo za la cop na yeto ngai ngana nasali eloko te le ketu atie na ndenge ya fo po ba vie kota et puis le ketu pe tango chaka nga na bolaka ba vie ya likolo sans que akota na kopa tinde la moto oh lien atina lien te so masasa leki na ndeke chuba saba tinda balete bala moko kaka to yebani na ndeke chu tena yo tu évolues voilà ndeke chu sana ruyo na mono lesi ve logo ve bacha titre mabe bacha titre bien ve cartouche atala mate wana cartouche okaka oya sika to yebi kaka wana yango na lobi hein les questions tango saka na émission abola titre teke masasa fingi moto non asala nanu te wana ken
omoni ngana zoloba na moto oyo omonte na tangi kente monte na les Kéchou. Quand je fais l'émission avec les Kéchou abola na bola na 2 jours mo 10 000 20 000 ya ibi na bola akabolaka baliete voilà le deuxième jour déjà les autres qui ne déjà organisé na organisation tozo de la famille bakutana artiste beaucoup la réunion bolobela nini bokosala nini. La première moto à la réunion et les familles. Famille à maman chaque baokutana. Basololi, bayokani. Là, ba interpellé, biso sikoyo. Barobenga sikoyo soit elombe soit masum bourbo. Biso famille, toyokani boye boye. Na l'erwana, artiste a la participation na ye eza wapi. Nde tokosa la programme nyos. Merci pas Massassi. Pas Massassi, aux amouteux aux 8 ans et belé. Et au saba featuring. Na maman na biso Chako Banda 97 Banda 1997 97 donc lelo vraiment ezo kende pena tango mulaya ko sarante pona yo maman Chako a représenté ni maman Chako c'est ma sœur donc avec maman Chako na jorana ye na raisonna mingité par rapport à moi, je suis sangai na moi bisa lo babo salabo. Maman Chako nga na raisonnate. Il suffit de regarder thème karabiza boza. Ici on coule avec Maman Chako. Maman Chako c'est une artiste sur toute la ligne. Maman Chako sur le bine lata miniship par lata miniship. Au lobine pesa nga besa ko pesa besa. Maman Chako jouer. Et puis vous savez que Maman Chako mobile na yo mobile ni sia mobile fouati. Mobile na nga ozela linga nga na théâtre ko tena osala théâtre. Faut azela. Ozomona. Donc si ozomona ke Maman Chako aza nouvelle génération te oza mbal nga lobe mbal nga mona ba mona nga na poto ba semeki na nga ba non Maman Chako aza jouer asali na moya mosala na ye donc asali mosala na ye le reste après donc aza mutu na mesana ki na ye on s'habillait Maman Chako a changer bilamba wana nga na za awa ah bon ta me dire oui ça j'ai dit ça la télévision j'ai ma go changer wana boko wana bino mibale kasi bato bazoka na ndenge bazwila kango mais nga na ye na artiste la sœur nanga depuis 24 ans na nyoso bo changer ensemble non pas ko changer na ne mon côté okoyaki na bave babandi depuis ba 70 ba 79 79 mais na ba théâtre na 79 mais biso toza bato yo to kubuli nzonzingi yango na bi 97 il est le 24 ans déjà au calculer déjà donc nzonzingi na beti nzonzingi na 97 2000 na bimi mboka 2005 na zonge yo beta ba calcul na yo kaka mais na yo kaka ane on a bandaki na Maman Chako nzonzingi ke nga na nzonzingi na jouer na be Maman Chako yaka donc voilà to bandi likambo beti c'était ko changer bilamba na beti ozuli yango na angle nini bato bazwa na angle mabe yango tolinga ko éclaircir kaka pona bato ba raisonner lango na ndenga mabe te mais coulisses quand on parle de coulisses on se change dans coulisses non moi ça me gêne pas moi t'appelles des coulisses il y a pas sina mibali ngana même bal na été donc quand je dis ma sœur ngana kota na chambre Maman Chako si je viens ici aza alali ou aza nzoto bien te ngana kota to sola na ye si donc Maman Chako soyez pas na kota na ye donc mes enfants ba Maman Chako voilà c'est ya on a dit nous sommes familiarisés donc ezali kamo ya bolingo na quantité mais nous sommes familiarisés na mosala qui fait que to koma même so beaucoup de matanga to tra pas grand frère nanga to pas grand frère donc nous sommes familiarisés c'est l'amour qui règne ya mo sala que to jouera bien et jamais tout ça ba accrochage dans Maman Chako nanoté pas Massassi électron tango sala na ba mangobo ba ngalufa Maman Chako ayaka kan Maman Chako abandaki na mangobo abandaka na professeur na bosani professeur Yaina na ser moko boye mais après ndai kozwa lokuli na ngalufa Maman Chako ye na yo na Maman Chako na yo nga Maman Chako mangobo bajua bango moko ngana akite ngana ngina minzoto bino ba doya minzoto avant que bambale ba donc avant que kota minzoto na bana e pas le kambanja ina RTNC tiro da sufa na minzoto et Maman Chako a joué na ba monzali na bangalfar mais na mona trop pe na bango na ba spectacle mo etikala zonzinge nde esali kesko to kutana ensemble non na ba nzonzinga no na 7 te après à l'époque non à l'époque on a joué na Zaïre numéro 1
ezalaki bango bajouer sketch nga mpe na jouer sketch dasufa mpe bajouer mpe sketch c'était po bato bazoyeba te foto rappeler bato ke jeune oyo acartona période wana de 79 80 81 jeune oyo apesa goût ya théâtre ezala nde ve masasi bayaka série mona baveki mbanzeke bato mo babiloko mwa ndenge wana mama shako mpe azalaki déjà na bambama bipendo no kokodia nzombo mpe na Irlande c'est vrai bazalaka nzombo eske azalaka mutu bien aza mutu aza na Irlande Pourquoi les billets grand-mère n'a pas de social camo tant que tu l'auras corrigé de parce que la doc comprend azali normal mutu ne normal aza kofinga mpona ana poto aza na Irlande ana poto kodia nzombo nga kanisa eza komo bato bafabrika eza moto c'est un comédien azali kojouer kokodia nzombo sans souci kimbanzeke nsengo diangenda Chakala mama Dita mama Bipendo groupe Nzoi nafe koma bakoma ofinga bato kozala kokodia nzombo tout ça azalaka na ndenge ni kokodia nzombo non ingir kasi mwana mosusu bakofinga loko kuna masasi kabamba bafinga bamonene lo kizengi bafinga kabamba non mais mwana na kizengi te donc à part rôle la kizengi naza nanga normal mais bafinga na rôle nazalaki voilà eza moto inspira bapululu eza vieux makambo toyoka basolo kulutu na biso yeyo moto inspire oyebi rôle wana ntango ebanda biso na ntango toa bapeti tokamwa me koma na théâtre rôle ya boye ekota 1983 na ba 83 na yo déjà bato bayeba o déjà 1983 nde na créaki rôle ya kizengi parce que minzoto ntango basali tosali opérette mobutu mobikisi biso batie biso kota bato mboka to bakomobenga bato mboka ebobimi ngabi oyo ba voyage tokende te c'est comme ça nazwe idée ya osala rôle ya kizengi bakizengi moko ezala yo atala répétition natala forme nekaka forme ne marque nekaka ti nga na créé rôle et puis nasali baplace oyo nakokota na oloba oyo dipandango eza nango papier donc ngamo na tiango ntango baye na ngulu na mbwa na bato benga mbwa donc ngamo na créaki biloko wana nde na position nango bachef mpe bandimaki nga na 1983 rôle wana ya bato baza mito ebuja na yo nave kimbanzeke nani pena inspira ya liboso rôle wana Kimbanzeke jouer à la radio ouais. Non, j'ai dit na ba spectacle bana la Sabino. Ouais. Auto na tala ba Zahir show ana. Ngana banda bena beti na TV aba, ngana beti na TV. Ouais. Ngana beti rôle wana na TV ava. Kimbanzeke aki na radio ba benge mukua pamba. C'était la radio, mais biso toi la TV. OK. Ngana beti na TV ava. Mais fait minzoto weke na mikili wana. Na ba vedanga ba ni vepo kinaka. Busala ko mere mois. 1981, tout ça 3 mois. 3 mois. Tu es en Belgique, Hollande et puis Allemagne. OK. Donc nazalaki nazongi nanga na sepeli nazonga nanga bule yaki pe tokima to denda nga ide mo ya kokima ndire ko denda nga pe ko denda il faut dans la base ya bien tango tikala so parce que so o dendi bi dendi la oko sauter pe na mai pe donc ya on a préféré nazonga nanga na Kinshasa 1981 ba fait basali belé hein. En tout cas merci pas Massas mais pas Massas n'habité côté la R ya Machako wana na avènement tant monsieur bandeko basio ba différence ni yo ko tala ko sala mawa lexini mawa donc l'air théâtre ezalaki penda na lelo théâtre kufa déjà théâtre kufa kana tuzamona pancarte ce samedi Mbutalikasu pancarte penda ba ce samedi na 15h Mbutalikasu na bar expliquer bango ve bango baza ba jeune génération expliquer bango pena bien tant ozolo ba pancarte ba comprendre ezalaki nini eza libaya
ya groupe na bino bakoma kombo par exemple Mbutalikasu groupe Mbutalikasu bien groupe Masasi Kabamba siko batia yango na coin moko stratégique ya veni muteno sa hotela libaya wana c'est samedi na bar Mabundi rentrer sans Zahir mais là ba doit d'entendre on était bakoma na créer bakoma na créer ba parti moko noir batika kaboye do ba ve ba vivant na époque wana ya kocha libaya pancarte do biso to na suka tant de kuta sko mamba ba pancarte elongwe mais ba ve ba vivant na yango biso to sala ba pancarte alors pancarte on so ba tiango et to jouer na bar moko kingandi moko mona ke air moko bato ba yep to sala marche to sala marche bana bakolanda biso moto bolo kaka kabamba to bato landa biso ti plein to sala spectacle to pays le spectacle est kufa le théâtre est kufa que veut dire le théâtre et allez prestation à salle l'artiste face au public voilà. C'est ça le théâtre mais ils ont sauté parler du peuple bakolo n'ont pas besoin et comment il y a politique donc ce n'est pas la dieu mon goût de l'obaté et ça la bino souci te côté la parler du peuple salema pona bino et comment il y a ba député est-ce que pour ça la réclamation na te pourquoi non tozana ba batu bazali oyo bayoka kana bango bebeta akara et ça se passe est-ce qu'il y a un député et puis le soir en avait bayebi benake awa eza place ba masasi ba bima mais balate la ngope ba veste na ba cravate ba boyena bango pe kolongwa est-ce qu'il y a un sens vraiment makambo vraiment hein makambo vraiment c'est un sens place na biso peuple député ofandi obotoli biso place na question différence entre ba maman na esale na bango na bandeko na biso basi que nazo connaître ko bango échec yango na biso théâtre kufa théâtre kufa donc l'artiste face au public ezaka sauté théâtre kufa to continue na cinéma parce que kokota na cinéma ngo ne bikota côté yesikoyo mabele polele mona no calçon kala ya vo mona calçon mona moi c'est faux donc police faux donc faux donc mona calçon mais le calçon comme nango facile odana besoin mona to te maka moto ko leka 3 moto ko leka mona calçon bien et puis masasi pardon Kenve ngai kutu likolo ko donke na bima victime donc grand nga azui copine mulilit ngai siko kureza te na donke mais na zunde briquet na libanda bena pelisi briquet siko nazo sika bango ne mutu bazo mona ngo leke kana mona bango donc donke bon bakangila kango pete po ezaka na article ko donke personnel de personnel otomona donc lelo yo soko lobi na base leki na biso basi baye bazala na modèle maman chaque bakolinga te parce que awa toza na période ya tatouage c'est continengo il faut vitesse ya jeep et ya moins rapide donc biso na maman chaque à vitesse te mutuka te loko te mondenga kufineka simple kaka donc vitesse wana bango bayeli nango bako mi calmer te bakoma lokola mama chaque koma bolingo ndenga vandi wana ekosimba te donc différence yango wana yango nabike théâtre ekufa tokota na cinéma moto na ndenge na ye donc théâtre kala balakisa na bango mipende me balakisa biso te balata nde barafia balata biloko ya mikolo biso nde tozo profiter bénéfice ya ba masasi na coulisse et puis soko zui photo ya libele faut bomba bien photo no uzo kengi di la mudo et puis la sapirio utani mupende uzo bomba uzo kengi di lango oketa lango na wese osokola même photo yango ozomona kausi lelo mupende pona mona mupende ke internet atiri so bulumbu ya polele na bana ya 11 ans déjà bazomona bulumbu donc voilà moi pe bo regretta ke ba fio to kola ina bango bazali ba fia kanai parce que biloko wana pe senga ki bo vivre ngo na be pote wana bakabaki te eswaka bino sikole na coulisse les ana ça pe passer et dans la page mais tant otali siko comme mobange mbala moko ah bon allez kaka
ebaisaka ko luli mutu bolimwane après keleke ya 30 ans oyo kute mubange pas masasi nanga profiter de l'occasion tom c'est qui sika vraiment esengeli te na toutes nos questions mais le ko saka mambo keza mélancolique ya moi pas sika na profiter notre lobby vidéo mo na moni papa na biso yandi mosi et sika pas déplorer hermo na ba comportement inhumain oya ba corporation ba bitango ya zobela azomona bato azoka ko assister te pona mona à chaque fois so bato kufinde na pango tondaka mais yo na zobela zo souffrir na moi le c'est comme si botike moi dépaysé mon pied. D'abord moto na moto ana famille na ye la première des choses tango tobelaka to tango tokufaka to tango tozwa makambo moto aliboso kwa sitiza famille na yo kocha motema na moto alibanda te famille na yo liboso. Deux, tango bato alibanda bakoya moni merci omoni ada ilunga wana baza baleki baye sima bana ada nakobenga ada mwana ngai oyoki mwana mais respect apiaka nga c'est-à-dire que iri moko nalingaka ye nazomona me petso yo mwana ozomona ada azalaka respect impoli pena donc ya jete impoli wana bino na bino même nga respecta bayebi impoli amoureux boudin azala bamilie akomaka ne bongo bino na bino d'abord omoni yaona bike moto na moto ana ndenge na ye na ozoya likambo question posé mais nazoka les à côté komona ke ada ngana bato bakoza de belé ngana koti kaka ada moningo mona ba mo atemi na chaise et puis ve na senga ya na kati maloba te qui muluba peso jouer webi entre bino ba lube za sacré pour un respect ada muluba wako tunelisa wako te ezala wanga sera kutera maswaku to na kutera vide loin on sur la trophée mon ndinga tayi maswaku bosto nga maswaku tukwa pia nga respect est-ce que ça muluba si c'est bien ozomona ya on a lobby que entourage ya nouvelle génération ya baleki na biso ezala baleki biso très impoli à très impoli. Mais pardon, yo pe ba pesa ko respect po yo zaka direct ngana yebi ve na masasi oye na ye na A ake na yo na A oye na ye na B oke na ye na B et puis ve bino ba yanka kala ba petit tout ba yebi yango yango ba titi yete oui muso ayebite mais kokuta na kaka c'est-à-dire que l'air ngana kena poto na 81 wana yena bazwa ta projet maswa kwa zaki tamzo ba 3 ans atena lute père wana père azolinga men te maswa 2 ans oyoki zaki poto na 81 maswa kwa na 2 ans siko tango maswa kwa réaliser to kutana ya sele na terrain moko ya sela kendenga na 2 ans mais lelo ya sela za na terrain il faut yo ke lengi donc ya sela sala fashion alata fashion na 81 tolata pantalon ya pâte éléphant na 1975 pâte éléphant yaki munene ko to hello pipi menwe kwe na sapato bengi gudir wana yaki talon gayara sozo tambre faut ça la keba parce que ko ko buka na pe Hollandais. Donc, respect au bas Sawana. Donc, ils ont créé un entourage. Il faut respect à la mutuelle. Il faut de la mutuelle. Ça qui fait que tant du problème, voilà. Na eloko sala ki wana entourage wana sala ki et ozongela yo. Voilà. Ça aussi très important. Omoni. Mais ce qui au baya sele baza parove baya sele ba il faut rappeler ba jeune ba comprendre biso za ba to kala to yebi ba sele ba genre bato yo talaka ba jeune ba ya l'époque wana ba minzoto osakani abengi yo na coin abeti yo abeti yo ezalaka rare ba beta e bon wana yaki style a minzoto yo bunda pe na musala te ko beta beta ki baleki matro te ngana bete minzoto yaki
Mais tu as comment qu'on peut s'avier caché à ma bébé qui a bête à balai à police. Il y a deux pesa. Azobo yango. Mais nazo yebi so vie. Pourquoi moko yeba boy yango. Sala ngote. Mais d'ailleurs esprit à Minzoto. Parce que Minzoto a été composé na bayanke. Na bayaya. Donc ya maman na yo ya maman na yo. Ya tata no sakali pe babecho sur place donc il y a qui esprit Minzoto menga na sala au Fiaso René place mo na badanga. Na ba murumba na ba bania. Alors, Yandi Mosi Abeli Yandi Mosi akuta ina bakokoso ebele Yandi Mosi a eu traitement na HG. La première des choses est la famille à Yandi Mosi. Nde bakozwa entourage na bakozwa bakozala bako encadrer na tango azui pasi ya liboso. Nzamba sungi Mama Denise aye bravo toke na HG. Yandi Mosi faut kende na HG. Ba traiter na HG. Point tout ce qui wana. Relation misusu ekomi koya après selon yendenga tayaki relation na yendenga tayaki yango. Ozolandanga donc likambo ya kokendo tala Yandi Mosi ezali likambo ya kopakola bato te. Il faut voir kotala Yandi Mosi, il faut voir kotala. Bon soki bozaki na relation ya bien te. Est-ce qu'il faut obliger muto na kende? Oyebi koba ndenga azwa koba azwaka libaku moko ya mabe tango atalaka isalangomba. Koleka koba aleki atali moto na sima kao. Balbe moto auti kwa cheve nani? Papa Koba. Et panzana bon c'est arrivé Koba alela. Tu l'as problème. Koba a eu problème alela na leki nanga mawana uti nzonzingi nanga bitambo tambla na leka na tala ndeko nanga. Voyez, donc Yandi Mosi soki abeli yali malade yaka esila kanango eza lokola sila azumatanga papa akufi oyake yake yo akete akete ngala kendeki na ndenge nanga na suksi na ndenge nanga na zongi o balinga bamona bango na poko alia forme alate nini asika akene ni na poko fashion na yabeta alata bora asika bamona ye eza moto na ndenge na ye ngana mesana makamba kofa kotala fa ba défilé te donc na kendeki na tali sila ici na zongi oya okende kotonga nga mafu etali donc Yandi Mosi ezali maladie ye et aussi la nango mais atika ko se plaindre bazo ko tala ngate ba ko tala donc relation na ya tisaki ego zonga malamu soki atisaki malamu na batu famille bazali c'est tout. Merci. Une dernière question. Papa Massassi, vie Marambo tout le gouvernement imposé à la population pour la sécurité sanitaire, déjà rassemblement à plus de 20 personnes et ça déjà illégal. Déjà monde tout le monde depuis hier n'était pas gérer par facteur. Yé mtonga a quoi ici mbeko wana asa kufa déjà. Nano kufate azana nano kufate. Pasi ezali omona batu ba okende ba kolanda kaka. Oya kufia za mwana matsombete aza mukolo. Mesures de barrières bache tozi pambanga oui corona opena so talibé tozo opena nte hein. Nano eza ko sala mouvement mais nano peut se manifester. To répondre ka to sala fort. To sala fort to lata masque wana. Ata na zuite kalso mwana na kolata. Na usipaka mbanga kaka. Bona zana lara kusomba nini teme na utata kalso ya mwana na usipaka. To sala fort kaza mikolo. Si mon dédicace avec la préoccupation. Dernière question pour la ville. Comment trouvez-vous actuellement aux juger spectacle à one man show ndeni na Kinshasa? Ils qui na kokufa to on a un espoir. Banani ozo mona ke bako sexe sango atamuke. Non, motoko ki ko sexe ça one man show. Eza d'abord eza motuye mon côté. Producteur faut azala. Producteur il faut azala pour sexe sango. L'artiste il faut travailler pour sexe sango. Mais c'est pas producteur bazala sous. Basa les awapi. Basa les ate. Et comment improviser? Oyo baye comme ba producteur baye na cop. Et là la irano abengi yo vie to sala bor moko metala yondo kozala nini. To mona ndenge ba loterie. Nga mama ki fwema na beti loterie na 500,000 zaire. So 500,000 nzoka zwe lokote babengi kasala publicité zo moi 30,000 na yo esili. Donc malonga ate verti ya sauter na kino. Donc il y a one man show na Kinshasa eza pasi po ezonga parce que ba kondi même balingi théâtre té. Ba kondi na so balinga théâtre té.
l'artiste souffre. Pourquoi tozobima difficilement? Pourquoi baninga bake poto bakangami na poto balingo zonga te? C'est parce que l'artiste, au fait boani, j'ai fait 5 ans à Côte d'Ivoire. Si, je sais. Au fait boani à Salaboye, à Kangaki, l'ambassadeur nyonso à Kangi Bango, à sa note circulaire et salamé. Alobi, oh yagopi mais l'artiste visa na okanga ambassade wana. C'est vrai. C'est ce que nous demandons à président Nabiso Fati à Sunga pour que l'ambassade soit ouverte pour les artistes comédiens. Tout voyage à Pamba, pour tout Yanango. Problème est arrivé. Problème est aussi bongo. Dès le départ déjà, l'artiste va kimatro. Artiste Akima, est-ce qu'il y a aussi là? Té. Mbongo yo bazui na banque si là. Té. Bazo récompenser bango pe na mboka te. So ba kimi. Basungi ka gouvernement. Salongo a conquis 45 ans. Aucune médaille. OK. Aucun trophée. Bon, une trophée, hein? Une trophée, yango na sansilanga kaka. Une trophée. Médaille zéro. Na ya encouragement zéro. Pour 10 mois. Et l'engini butalika sungana tia mwana ngasala théâtre. Ah non, il est ba encourager bino tane eloko moko te. Nazolo ba zéro. Zoka te caméra. Sala nyonso obike tokenda bazando tokota bato batondi plein ba evre na bino kala ti lelo. Et sala ka succès ko leka biloko baleki na bino ba bimisa. Et loko te tozwa et loko te mama Chako kufi pas même un quart ya. Masolola kina mama Chako na émission alela ki angwa lobi. Bozana ba place en fanda te papa Fatia sunga bango ndenge Mobutu sungaka ba joueur à Léopard. Alors siko exact tozolela tozolela tozo nzambe asunga président mais fondation o ezana se ya base ya président ba ozala mutema malamu point d'interrogation voilà. Parce que eloko bomaka biso ya li président ye mo rondi manaye mais base na ye bomi biso tomona kia mona Mobutu apesaki groupe salon bandako Ah oui mais tozwa te ya solo oui ah mutongo pe apesa et comment tambe pa to sala mutongo pa to kufa na mais akanga yango akanga parce que moi tozo pas Mobutu ya kité kanga bandako c'est ça la système ya Luambo na papa Tabulei bazala ke no fande la Mobutu liboso lupango depuis ba fanda kitongo audience ni okolia lacrymogène te bango bazala kote pa Mobutu bazaki na influence mususu ba une influence mususu biso influence ya te yangwana lo sambo elika président de la République ayoka biso de lui-même ayoka mawa et pour alande la paix base wana ndenge nini pour que tokoka nous retrouver dans mon salaire art sinon merci on est fatigué merci pour l'autre en tout cas merci Nathan Otikela ki biso vraiment merci on fait matin moi mokepe ça mara mususu merci nzamba pambola bino